ye. Katumbi atiaka ye maboko akanisaki ke aza mutu malamu mais alakisi bizali na ye ya mbwa, alakisi penza couleur na ye, alakisi comportement na ye sale o aza nango akokomaka président ya Congo te, aza na popularité te na Congo. Bato oyo bazali ko soutenir ye, bato ba soutenir ye ezaki bato ya biso oyo bato bazali koyokela maloba ya son excellence Moïse Katumbi. Maintenant Katumbi asali parti politique na ye. Na parti politique wana, je ne pense pas que nous les Katumbis to kondima ke son excellence Moïse Katumbi na 2023 akende otika lisusu Martin Fayulu ke akoma candidat na biso. La kozonga na pouvoir te ata na magie ata na ndoto mécanisme nyonso akosala akozwaka esika lisusu na mboka na biso wana te. Yango nga nazali kobelela ba Congolais oyo bazali na conscience tranquille ya ke tosangana biso nyonso esika moko tosala ba marche ya makasi na Congo ya koloba ke communauté internationale boya bokangela biso mutuchi oyo. Soki na Congo bakokanga ete mais tozana besoin lisusu te kinga kati wana to kango ke e politique anami. Ayaki peza koyebisa bandeko na ngai oyo balengaka son excellence Moïse Katumbi oyo basepelaka ndenge toyaka ko défendre Congo mais ya kolwakisa ke biso tozala bakatumbise ya solo oyo bakatumbise oyo ba hypocrite te. Tozali wana pona ko défendre notre pays le ni kala mingi te toko ya penza bokomona biso to lati penza couleur ya parti politique na biso toko ya ko annoncer ngo toko lakisa ngo liboso na bino après toko yebisa bino esika nini oyo bino na ngai toko banda kokutana pona kokota ba réunion ya koyeba ndenge parti politique na bino e ko banda ko travailler. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 660. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.congofrance.com. Merci parce que nous sommes en train de suivre à travers le monde, à travers cette émission. Tous sur la Pona Congo, présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge Moto. Attendant Nakatina Bonzambe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes ici à Durban, toujours pour tous la Makambu et Talim Mora Biso Congo avec le président Papa Pita Mutombo, Papa Pita Mukendi, pardon. Alors, président, il y a les amis de Moïse Katumbi ici à Durban, tu es pas tout sur la Mambou et Talim Mora Biso Toko sur la Marambo Belé, na Papa Pita Lelo. Mais merci beaucoup, maman Adèle Yomo, maman Oalia Kalabano Babouakama, autiste, trisomie, Bana Babouakama, maman Adèle Yomo, à fondation Alia Kalabano Babouakama. Et merci beaucoup encore ensemble pour une nouvelle république. Il y a président Ndala Wandala Force toujours. Je suis avec Papa Pita Mukendi, président. Bonjour. Bonjour Yannick Wenge Mutu atondi na bunzambe nzambe apambola yo nzambe akanisa yo lisusu ndenge oye mokolo ya lelo poto solo na yo na banzi ke ozali ko lakisa bolingo na kati na yo ya ko lakisa ke non tu es congolais oza journaliste oyo ozali ko leka kotambola esika bandeko bazali
pour que ozwa information to solola ndenge ezalaka toujours sur la pona République démocratique du Congo bandeko oyo bazali na kati ya bazamba ero oyo bazali na ba information te bato oyo bazali kotala biso na kati ya ba ville ya minene baoluka information nini ezali koleka na mboka na biso toye pour que to sala kaka ke to pesa information ndenge esengeli ke information eleka na ya mboka na biso. Papa Peter Mukendi 15 millions ebungi na kesa l'état tilelo ezoye banate c'est la rumeur Vital Kamerhe ya 8 place mbongo ezali mais vérité ezate ezanini tant na biso ya fachi yango mba ebandi mbala mo ba mo bunga na l'état bo mbongo permettre ata banzele salama ata ba créer ba entreprise en Congo et comme ya mutu ali alimusi yango ezanini. Sincèrement merci beaucoup ndeko nanga Yannick Wengi mutu atondi na Bunzambe. Dossier ya mbongo na toyoki yango trop toyoki dossier ya mbongo Kamerhe azwi 15 millions de dollars babimisi yango na kesi moko boye batia yango na kesi moko boye na keso batie wana bakomo bimisa mwa biteni mwa ndambu ya mbongo na ndenge mbongo ngo elimu batu na mbongo boye ote mbongo ezali lokola bazoyebisa yoke no bana mibale baza wana bazali mais bayebisi no bazali mais bino ozotala bozomona bango te mais bango bazoyebisa ke bazali na ba information nga naza nango parce que nga na yaka te na sentiment nzoto balobi basali te balobi Kamerhe akomo ko mi préparer ndenge nini ya kotelema pour na élection ya 2023. Bon avant boy so mi préparer avant ko mi préparer ndenge ki akutani na opportunité azwi mbongo wana atiango à côté à partir de cela abandi ko lobongama ndenge nini akotambola na parti politique na ye ya ko mobiliser batu oyebi Kamerhe atikala kolinga Congo te. Kamerhe azali mutu moko boye place oyo amoni ke eloko na ye ezali Kamerhe aza mutu moko oyo soki atali amoni ke ba intérêt na ye ezali intérêt na ye personnel après yeba ke aza na mwasi ya batu amida wana atiaka ye pression makasi bolingo ya media na Kamerhe zakala donc na coopération na bango ya lar ndenge zalaka momi wana atie contre mire ngana oluka mbongo oyebi kokutanga na maboko ya mutu ya mbongo kuyebi ke jibe mpia na zai kosala nga nyonso kinoni azali kosala makambo nyonso yo ndimai ke osala nyonso mais ekomi omobeta munoko c'est comme ça que dossier mbongo wana Kamerhe azwi yango eloko na sepeli nango na fachi ya lobi justice asala musala na ye mais eloko moko nazo comprendre na mboka na biso te c'est comme si ba ministre oyo ya FCC bazoyeba te ke toza na besoin ya démocratie na droit de l'homme et contre na mboka na biso soki Kamerhe aza mutu na bango parce que toyebi ke Kamerhe aza mutu na bango ba Congolais baza na besoin ya Congo etelema ba Congolais baza na besoin ke makambo ya mboka ebele ya mboka na biso ekende liboso mais bango bakomisi yango Congo ekomi lokola bilanga ya batu moko boye ba bloka biso bazolinga te Congo ekende liboso mais affaire ya lar Kamerhe ayebi yango yango moni azoloba mingi te mais ayebi ndenge nini azwaki mbongo wana pona ke ko préparer makambo na ya 2023. Merci beaucoup, président Peter Mukendi, président de l'Union européenne, à l'Obi, et l'Oko et Salami, n'arrivé à président Fachi na Belgique, Nanou et Salamate, donc, bango va nous changer le langage, le comme c'est parce que vous avez un langage, le langage est changé, babi, président Fachi a vraiment élu, donc, population de votants qui est pour plein à niveau zéro. Mundele aza menteur, Mundele tika kolinga mutu mundu te, Mundele aza na ba intérêt na personnel. Mundele esika oya moni ke intérêt na ye ezali kotambola akolakisa lokola lingio mais na kati na lingio te. Ezali ka ke Nzambe ne alinga ye ko confondre bango oyo bango bazali kolinga le peuple congolais te mais Nzambe a confondre ba mindele na kalikili na bango ce n'est pas que balingaki Félix aza esika wana azali. Kalikili na bango ezalaki ke oyo azala wana pendant 2 ans après to longola ye to memela biso nani Jean-Pierre Mbemba mais oyo balobaka ke l'homme propose Dieu dispose Nzamba confondre bango bakalikili na bango nyonso ekei na mai encore félicitations makasi
na peuple congolais oyo abimaki massivement. Congolais abimi na sens moko na 4 coins nyonso ya Congo ya kolakisa ke bazaki kolinga mboka na biso ke makambo ya mboka na biso ekende liboso. Ba Congolais babimi France, ba Congolais babimi Belgique, ba Congolais babimi États-Unis d'Amérique, ba Congolais babimi Canada, ba Congolais babimi Norvège, Suède, monde entier ba Congolais bakei kokutana ya kolakisa ke Félix azali mwana mboka, Félix azali na pensée malamu pour na mboka na biso. Donc bandoki oyo na ba Congolais oyo bazo comprendre politique ya mboka na biso te, na ba Congolais oyo baza na esprit mabe oyo bazo linga Congo ekende liboso te. Nzambe oyo biso to sambelaka, Nzambe apesi biso réponse, Nzambe a répondre le peuple congolais que malgré bakutu bakozala contre biso, mais Nzambe jour akotelema bato bakozala contre bino bakoyoka soni bango moko. Fati beto en kaboli komba. Tala dinge kaka nani Didier Rendek saza kotala Félix ao tala Félix na soni parce que a comprendra déjà que j'ai oyo to ko beta to signa que batu oyo ba ozwa pouvoir te mais mutu azwi pouvoir. Donc soni na Félix aye ko kabola pe masolo ya nini ya bitumba oya ya ba combattant parce que azaki combattant sala ba marche wana takiti na Bruxelles eza place oyo peza masolo e banda. Donc en réalité ezali que awa mutu akosala lisu makelele ke combattant ezate. Donc félicitations na bandeko ndenge boyaka ebele yango pe tozali ko annoncer musique na Afrique du Sud ezonga déjà bana poto nazo belela bino pa bisika nyonso bozali botelema ba mission na biso bazonga babeta musique ekende liboso. Merci beaucoup meka combat ekabwani na Belgique balobi bato afachi na bato koto yo bato ya Bokechu bitumba soki bakuta na nzela après ka ko arriver à président Fachi na Bruxelles donc comme isoko de guerre comme entre biso ba Congolais. Mais oya kozala makasi ya beti moninga c'est ça bitumba tant yo zo linga o créer bitumba zana pe na makasi ya kobunda maninga so kozala makasi ya kobunda moninga zala makasi so kozala makasi te bakobeta yo balongoli minu. Mais ndenge nazomona nombre ya bato bayaki wana na bato bazali kosala manifestation na bango libanda so batelemi ya ke bango oyo baye na moni ke bato bakolonga ezali bato bakende présenter koyamba président Félix. Na ba image bato monaki Bokechu abeti mama boye ya mokolo vraiment na ebité et ko ba komiti na justice. Mais na landi déjà maman wana lobi ke akotika dossier wana te bana na epe ba lobi ke ba ebi adresse ya Bokechu donc bakosilisana. Conseil ne repesa Bokechu. Bon conseil ezali kaka butotika motema mabe. Bokechu atika motema mabe ba mbongo ya bato azozwa wana eza masumu azokotsa na ndako na ye. Eza malédiction oyo azomemela mwasi na ye na bana na ye parce que bazolia moto bazolia mbongo ya masumu baotindika ye asala makambo oyo azali ko mériter asala te nande ko eso parce que toyebi vérité eso nde mona bitinda ya nani ya Bokechu ndake le zula ye ba mbongo azwi ba mbongo aye apesi Bokechu bakabona ni ba mbongo wana do yango tozo senga ke botika bitumba évité ba combat évité combat ezaki na ring moko biso tozalaki na ring ya koloba ke tozo benga na mutuchi ya Rwandais. Donc mutuchi ya Rwandais na communauté internationale na communauté Union africaine na communauté congolaise toyebi ke tozali na président oyo aza congolais papa na ye congolais mama na ye congolais Rwandais azali azali mopanzi toya tosangana na honnêteté nyonso totika tribalisme pe nazo senga na ba journaliste bino bapanzi sango botika tribalisme bosala mi émission oyo ya kofinga kate parce que ozali komemela bato nani information ta obandi kofinga ozo bosana d'ontologie ya journalisme parce que yo journaliste otikala jamais kotanga ke ta ozo sala émission obando finga bato ta obandi kofinga bato ezali déjà kolakisa ke otanga osilisa te. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo, maman Oyo, aliaka na bandundu, na botiste, na ba trisomie, maman Oyo. Azo sala mwamba kitoko na kati ya Paris wana, maman Adèle Yombo Nzambe amona pe apambola yo atindelo ba partenaire ba soutenir fondation na yo. Bientôt là na Kinshasa, donc ozolia na bana babwaka ma ya Kinshasa. Merci beaucoup na yo. Toujours na mission na papa Peter Mukendi. Félix Sekedi na Belgique toujours. Alobi Belgique neza pona kosunga po Congo kene liboso za Belgique faut chama boko, c'est vrai. Et ça solo ba Belgique bazaba noko na biso. Solo ba lobi ke ba coloniser biso. Afrique d'ici déjà colonisé na ba anglais. Zambie eza na ba anglais.
biso za belge nde ayebi carte ya Congo, belge nde ayebi secret ya Congo. Obi combien des années ba belge bafana na Congo bayebi biso koleka biso moko nde tomiyebi. Ou déclaration ya Félix Tshisekedi ya koloba ke nani belge po mboka na biso kende liboso ba belge wana nde ba bloka biso, ba belge wana nde ba ememeli biso politique nambe, ba belge wana nde bakosi basongi ba belge wana nde bakosi ba rébellion na ba est ya Congo po mboka na biso kende te mais pas bande pied mboka na biso. Yango soki Félix asali déclaration ndenge wana ya koloba ke Belgique pour Congo na biso kende liboso il faut belge à côté na Congo. C'est vrai, mboka tu as besoin de changement ya mboka, tu as besoin ba congolais ba vivre le col ndé toujours vivre en Afrique du Sud, tu as na mboka na baninga malgré bazo linga biso te mais oza mi sentir oza libre, démocratie ezali, droit de l'homme ezali. OK musala oyebi ke ba kofutanga mbongo na le 25, OK musala oyebi ba kofutanga mbongo na le 15 mais ezali na mboka na biso te mbongo ezokota. Ce n'est pas que Congo za na mbongo te mais lelo ndé tozo sola na yo boy oyebi ke ba kuti ba mbongo mususu na ba cimetière kuna Kimbuta, voilà Kimbuta akuna mbongo mais ba congolais wa olala nzala tala kindoki ezali na mboka na biso. Merci beaucoup. Maintenant, il y a une question dans tout nayo. Dengue ba congolais ba kufa na nzala bata mbele, ba congolais bazo vivre na pasi, lelo ba ko se retrouver cercueil ya ba mbongo. Naka misusu kutu ba monité nakati ya cimetière métropole wana ezo salonde ni take Kimbuta za congolais lokola yo oza kapena souci ya ba congolais ezo salonde ezo salanga pasi ndona nga ya Nikwenge ezo salanga pasi Kimbuta za congolais mais Kimbuta sala impact satanique na bandoki a sacrifier bana na ye alala na bana na ye Kimbuta koma alala na mibali Kimbuta aza penza na bo sensi ya bomoto boye Kimbuta za ngo lisusu te tant déjà bandi ko sacrifier mwana oyo oboti est-ce que oza na bolingo na bana oyo ya batu mosusu eza lokola na bomi mwana nanga est-ce que na oza na bolingo ya mwana muninga na oza na ngote ya kola isake mitema batu wana ndenge ba travailler na kabila batu wana baza ba millionnaire batu wana bazali ba milliardaire mais loko ngai nazali kosenga na Félix ezali ngana place na yoki mabe ezali ake kosengela batu oyo babomi ba congolais ake kosengela bango ke balongola ba sanction na bango nazana esengo ata mukete parce que il faut nano biso ba congolais toyeba nani aboma nani poto ba makambo ndenge ezali kokende na mboka na biso yaniki nazana esengo ata mukete biso toki jamais kondima bato wana ta balobi ke balongola ba sanction c'est-à-dire so balongoli ba sanction bambon na bango parce que bazolela ni bambon na bango nyoso bachaka na ba parlement pepes bambongo batia na nani na ba banque internationale wana donc ni makambo bazai kolela ba récupérer bambongo na bango vina ko senga na bandeko oyo ya IDPS na bandeko bazali pembeni ya président Félix boye bisaye ke dossier ya ba sanction na abosa nango ce qui a ligné que peuple congolais a continué à soutenir na kolinga. Merci beaucoup. Je suis avec Papa Peter Mou Kendi, tous sont là pour la mboka na biso. Ah, tous sont dans Durban, tous sont précisément dans Afrique du Sud. Ne pas tous sur la mboka na biso parce que tous sont pas congolais na rapport à bino, pas vrai congolais à Makila pour tous sont là toujours. Makambu ya mboka na biso Congo. Mais président Peter, est-ce que oza kokanisa to oza ko penser que lelo Kabila akozala libanda ya Congo to bato musu bazolo apeke non retour ya Kabila na pouvoir ezali. Attendez le retour ya Kabila na pouvoir ezali. Kabila kozonga na pouvoir te atana magie atana ndoto mécanisme nyonso akosala akozwaka esika lisusu na mboka na biso wana te. Yango nga nazali kobelela ba congolais oyo bazali na conscience tranquille ya ke to sangana biso nyonso esika moko to sala ba marche ya makasi na Congo ya koloba ke communauté internationale boya bokangela biso mutuchi oyo soki na Congo bakokanga ete mais tozana besoin lisusu te kinga kati wana to kango ke e politique nambe na mutuna na yo ya kutuna ngai soki e politique nambe awo kozonga lisusu président ya mboka wana e politique nambe atana ndoto akozonga ka jamais en tant que chef de l'État. Merci beaucoup. Akozonga jamais étant que chef de l'État par rapport à Moïse Katumbi au niveau déjà parti politique naye na bate belé pour Moïse Katumbi pas populaire bate belé oyo ba linga kaye bate belé o ba linga kozala na parti ya Moïse Katumbi bate belé ba linga ko soutenir ko penser que Moïse Katumbi ça la partie naye ba yoki le lokoyo le rôle ba la banini par rapport à Moïse Katumbi ngano ça qui le 20 faut parti naye déjà public yango na yaki peza ko yebisa bande ona ngai oyo balingaka son excellence Moïse Katumbi oyo basepelaka ndenge
ndenge toyaka ko défendre Congo mais ya kolakisa ke biso toza bakatumbise ya solo oyo bakatumbise oyo ba hypocrite tozali wana pona ko défendre notre pays nani kala mingi te tokoya penza bokomona biso tolati penza couleur ya parti politique na biso tokoya ko annoncer yango tokolakisa yango liboso na bino après tokoyebisa bino esika nini oyo bino na ngai tokobanda kokutana pona kokota ba réunion ya koyeba ndenge parti politique na bino ekobanda ko travailler awa na mboka na biso ya Durban. C'est bientôt toujours m'y préparer après ce qui est parti na biso ibimi wana to ibandeni to koma na Lubumbashi tokuta na son excellence tokuta na ba membre mususu na ba cadre mususu ya parti na biso. À partir de cela nde to yeba ndenge nini toko ya to yeba ndenge parti ekobanda ko développer rapide mke to ki ken to ka ikeno ba facha pesa ki Fayulu Jeep, PPC va Jeep pour na batunaye, mais comment combattre na minute Fayulu comme sous qui mutema mabe ya makasi sous contre Fachi les années. Mais yeba que Fayulu mutema mabe ya ye et la kisi amaki déjà kaka na Genève. Martin Fayulu akokoma ka président de la République le sous na mboka te parce que batu bachaka ye maboko mutu na mutu sali parti politique na ye Katumbi achaka ye maboko akanisa ke aza mutu malamu mais la kisi bizali na ye ya mbwa ala kisi penza couleur na ye ala kisi comportement na ye sale o azanango akokoma ka président ya Congo te azana popularité te na Congo bato oyo bazali ko soutenir ye bato ba soutenir ye ezaki bato ya biso oyo bato bazali ko yokela maloba ya son excellence Moïse Katumbi. Maintenant Katumbi azali asali parti politique na ye na parti politique wana je ne pense pas que nous les Katumbis to kondima ke son excellence Moïse Katumbi na 2023 akende otika lisusu Martin Fayulu ke akoma candidat na biso. Donc masolo kamaya ya Martin Fayulu esi baluki ndio tozo sola na yo boye auti ozana kingakati ale na politique nambe bato oyo bazali koloba ke Martin Fayulu atikala komela jina e politique nambe te botu na muzitu oyo penza akoti des heures na kati ya opposition ndoki munene ye wana o alia amela na e politique nambe koza muntu moko te atakaka ye koza muntu moko te alobela mabe na ye babokecho bandoki mosusu wana bayamba ye balie na ye bameli na ye ezalaka bien soki mutu mosusu asali o mutu wana aza mabe. Donc to comprendre bino ke mitema mabe na bino ya tribalisme o boza nango cette fois-ci bokundi Martin Fayulu histoire ya Martin Fayulu na mboka na biso kaka bandoki ndi ba Holanda. Merci beaucoup président Peter Mukendi. Mais Fayulu afinga Kabila, Fayulu aloba ke non Kabila proposa ye ke non apeso pouvoir mais ngana za la chef Fayulu boyasko akeko luwani ni susu na kingaka hypocrisie motema mabe ikaka ye wana ayebisa kibiso awa ke finali Kabila za congolais ye aza chrétien motema ba chrétien batangisi biso nini to limbisa to bosana mais kaka ye wana abaluki lisusu alobi ke Kabila esika na ye ezali awa te ye il faut Kabila abima omoni comportement ya ba politiciens congolais ndenge bazali ko balusa maloba dans quelques secondes a changé le col à l'ova qui est le côté mais ba congolais makamoyo sona oyo nazoloba bazola nango ou bien bazola nango te nazo senga peuple congolais bobo sanate boye ba ke toza na devoir pour na ko défendre le Congo toza na devoir mboka wana ndenge batika kango epa bakoko na biso ba mobutu batika ngo mobimba bakasavubu batika ngo mobimba balumumba bakufu batika ngo na mboka wana mobimba yango nazali ko déclarer na ba peuple congolais oyo ba ya solo bazali ko tambola na bo solo na kati na bango pour ko défendre notre pays bokota na bakata ba distraction ya bandoki oyo bazolinga Congo ke ne liboso te. Martin Fayulu ko bandila déjà na histoire ya mboka na biso azikokaki kozala même candidat te pona motema mabe ya bandoki ya bandeko oyo bazaki na mur ya mboka na biso ke ne liboso te omoni na se mokilo na yebisaka yo chaque fois ya nikwenge mutu atondi na bunzambe nyosho oyo bakosa mutu oyo nyosho akokotela yo akokotela yo na likopa ya mabe ya ke osala ye mabe te
nzambe akofuta bango tala Félix alakisi motema malamu epa ya ndeko na ye frère na ye to sala boye yaka to sangana amemi ye esika oyo akokaki kokoma te parce qu'à l'époque kobosana te Moïse Katumbi il était avec Félix batambole esika nyonso bamemi batu oyo bazali ko mériter kozala esika oyo ba comité yaka to travailler pour na mboka mais bazali na ba penser mabe contre république mais batu oyo ya mitema mabe bagé ko soutenir to comprendre déjà que dossier ya Martin Fayulu président ya Congo mbongo oyo ya yibi déjà ya Katumbi asala ngolo campagne tout le monde neka koma président en 2023. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission. Moi message, moi maloba, moi numéro de téléphone, moi mbote na watu batali biso poto comme message ngana ya kaka na message moko c'est amour hein? Message nanga eza bolingo pona Congo nga naza congolais naza na nationalité mususu te je suis congolais je suis très fier d'être congolais naza na sengo yo za congolais pasta sima caméra za congolais na ba congolais bazolanda biso tolingaka Congo totikla bana na biso Congo tozobunda pona Congo uni tozobunda pona Congo na biso etomba ekoma Congo ya solo Congo ya valeur congolais ya bimi boye a sentir plaisir que je suis congolais nazali kosenga ba congolais tosambela nzambe nzambe abatela Congo tosambela nzambe bandoki bazana kati ya parlement chaque fois tozali kosambela totinda maloba totinda moto na kati ya parlement wana ya Congo pour que bandoki bazana kati ya parlement nzambe abalusa mitema na bango nzambe changer bango ba penser mabe bazana ngo Congo na biso okendeli boso na pesi mbote na ngai epa ya yo moko ya Nick Wenge mutu atondi na bunzambe na pesi mbote epa ya pasteur Ilunga Lumamba sima ya kamera na pesi mbote na ngai epa ya Masengo ide oyo azali na shop munene na Diriba awa na numero 67 Winda Street soki ozoluka eloko ya Congo mafuta ya Congo biloko kolia ya bien ya Congo boye na Winda Street esika oyo bokosomba ba biloko ya sika ezali ko uta Congo na pesi mbote na ngai epa ya son excellence Moïse Katumbi Chapwe na pesi mama Karine Katumbi mbote na pesi tous les katumbistes oyo bazali kolanda ngai na esika oyo mbote to sambela pour tout protéger notre leader na pesi mbote pa passer Paulin Mwewa na pesi mbote pa pasteur leader na pesi mbote pa pasteur Albert Mputu na pesi mbote pa pasteur Ogi Faya ko bosana te mama Fanny Lwendu mwasi nanga na bosani te grand frère Marcel Kasongo na kati ya États-Unis honorable Francis Kalombo na bosani ete na bosani te mama Mado mama Abel Yombo na kata France wana mama oyo atondi na bunzambe oyo azana motema munene ayokela kapasi ya batu oyo bazali na kati ya pasi totini mbote na biso na libota mobimba nzambe abatela ye pe abatela RDC. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois www.congofrance.com. Merci parce que vous avez belé côté la émission na biso. Émission la biso to sur la pona Congo ngayo abino Yannick Wenge moto atoni na kibonzambe na ina sengo yako ya mapona bino papa Peter Mukendi président ya les amis de Moïse Katumbi ici à Durban. Nous sommes à Durban, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Naïb Sarabino toyaka partout toyaka na Cape Town toyaka na maman alaka na ba trisomie bano babwaka ma bautiste mama Adèle Yombo nzambe apambola yo abakisa ebele mama Adèle Yombo bientôt na Kinshasa impact ya fondation Kitoko Makasi. Et merci beaucoup à Ensemble pour une nouvelle république qui a président Ndala Wandala. Nazali na songa mapona mino congolais pas Peter Mukendi naza congolais aza président des amis de Moïse Katumbi. Merci beaucoup à Pasta ici à Durban, pardon. Merci beaucoup à Pasta Ilunga, Nemuta Simba Kimasolo, ça dit souhait ya makasi na ndenge ya kibonzambe. Maman Ige, babi chopera moko. Alors nous sera peut-être quelque part Papa Peter Pest déjà adresse. Nous sommes à la fin de cette émission. D'ici là, apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.